3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Tous na ba difficulté belé depuis tokunda papa na biso. Eza na prime soit je peux dire une petite enveloppe que gouvernement ebongisa qui pour na biso famille. Ezaki jour il y a enterrement le 26 février en pleine cérémonie. Directeur ya cabinet à chef de l'État à la personne de Vital Kamerhe na monsieur Papi Nyango ministre à sport bayaki place nazalaki ba pesi biso mes condoléances balobi que non immédiatement awa zwanano $30,000 au Kendenango en entendant que président Félix Tshisekedi ayambayo mais en entendant Zoao 30,000 boye bandenge nini boko sunga famille en entendant biso président il faut ayamba bino tolobaki d'accord sans problème kaka na matanga wana nazui assistant ya ou conseiller ya ministre Papi Nyango na se déplacer place nazalaki kombo na ye monsieur Achille na se déplacer place nazalaki ayebsinga ke non compte par ya masanga boko milango wapi nabi non toko milango je crois na ndako lobi ça va je vais remettre quelque chose pour bokende komela masanga na zongi babengi nga lisusu pour la deuxième fois bayebsinga ke soki bapesi yo mbongo ya masanga bako déduire na $30,000 oyo dirka baoti koloba dena lobi te bongo te en tout cas ça ne se fait pas soki boye mais na biso tokolela papa na biso nini bino bo préparaki nini parce que après ko kunda papa après ko uta cimetière toko vanda wapi na ikozala ndenge nini namoni assistant na ye à la personne ya Achille alobi wana eza à part on eza ndenge tobongisa ki après matanga mutu na mutu akomela mai akomela kuka lobi ça va soki eza boye ça va tozeli mardi eleki mercredi eleki jeudi eleki vendredi tolobite quand même nga na fanda kana Lubumbashi fallait na zonga na kende pe ko sala msala na ngai na bengi ministre ayambinga te na bengi ministre ayambinga te ndeko na nga mwasi Sylvia bengi ministre ayambite a bengi par après eko benga biso oh vous êtes où to epsi place tozalaki ça va tokutana na cabinet na zuba ndeko na ngai to zwinzela to komi na cabinet na ye tomati 5 à 7 minutes après a komi ba installer biso to vandi a recevoir biso to kote azotu na boye ko sala nini bon tozaki inquiet to ko sala nini bon tozui quand même tout le temps ya komikitisa to sololi na to ipsie que non to ye par rapport ya petite enveloppe na biso oyo balakaki biso jour ya matanga olobi non commission nano esili kosala ba calcul kosala ba calcul nyonso je ne peux pas vous donner le montant aussi longtemps olobi te ngai na yebaki nazalaki reçu par directeur ya cabinet ya chef de l'État la personne ya Vital Kamerhe a prometaki alobi que non oyo $180,000 ya rapatriement na organisation ya obsèque ya papa na yo il faut ozala bazozwa mbongo wana oza wana balongoli par ya famille o mosusu etikali bakie kosala nango matanga place babimisaki mbongo wana nazalaki te nayebaki te nazo je fais partie de la commission d'organisation mais nayebaki te na babimisaki mbongo nayebaki te na mbongo ebimaki boni ezaki boni nayebi te ce qui est vrai oui ministère apesaki biso elamba wana maputa ya kolata ya famille apesaki biso 30 quelques chemises na je crois 12 polo mais à part ça na o mbongo baiki kopesa biso ya komena masanga prix ce qui to sangisi montagne oso ça ne dépasse même pas $3,500 ça ne dépasse pas $3,500 babandi ko yebsanga ke ba ancien léopard il faut ba mela bana ebité par côte par one ce qui ekozalaka na $3,500 bon nde wana nazo comprendre te sur 180,000 oyo babimisaki wana na présence ya Vital Kamerhe
directeur ya cabinet ya chef de l'état alobi wana totia mpanzi mais bobongisa bango 30 000 sikoyo bopesa ministre andimi avant tokende comme alobi il faut bopesa bino 30 000 sikoyo liboso ye moko directeur ya cabinet alobi na ye moko ministre ayokaki mais awa lobi ezaki na cabinet ya ministre sport ba menacer biso ti jusque koyebisa ba soldat ba policier wana baza wana ke tobima te tozonga likolo tokende kosigner biloko toyebi te nde nalobaki na bandeko na ngai ndenge ngai na engagé famille na kokota wana te na kosigner eloko moko te si vous voulez m'arrêter bokangisa ngai parce que nayebi eloko moko te naye kolanda ne fût que 30 000 na sengi ebele te parce que ye moko azalaki wana directeur de cabinet azalaki wana tozo tunazo ebisa biso que monsieur le ministre des sports directeur ya cabinet aza chef na ete ayebi ete chef na ye eza premier ministre na président de la république ete tozo tunazo ebisa biso que monsieur le ministre des sports directeur ya cabinet aza chef na ete ayebi ete chef na ye eza premier ministre na président de la république ete tozo tunazo ebisa biso que monsieur le ministre des sports directeur ya cabinet aza chef na ete ayebi ete chef na ye eza premier ministre na président de la république ete nalobi ça va nde na sengi na bandeko na ngai tobima tokende parce que tomonaki tokoloba nini tozaki entouré kaka na batu na ye soki mbongo wana ezali nga na kosenga na public soki mbongo wana ezali biso tokokende biso moko te tokomi menacé tolingi tozala assisté na monsieur secrétaire général au sport monsieur Okito tolingi tozala assisté na mutu moko peut-être ya média na mutu moko ya ministère ya nini na général Tango for ya vita il faut azala wana parce que papa na biso azaki mwana na ya vita tokosenga général Tango for azala wana papa Okito azala wana nde tokose sentir à l'aise nde tokende kokutana na ministre Papinyango pour remettre biso 3W Boboko ya Mboka 3W